pambula yo. Papa Etienne Nzamba pambula yo. Papa Etienne Nzamba pambula yo. Mama Mate Nzamba pambula yo. Otumoli fati ekola konaje. Otumoli fati ekola konaje. Eba Siona yo yo yo. Chanton Siona yo yo yo. Eba Siona yo yo yo. Chanton Siona yo. Asepela kina mona bino bomona ngai toyebana. Wa ta soko moni nga na kinga sanya suka soko moni kamwa ba ngando ya kinga kati na zwanga. Ngona lobi biso tozana pouvoir te. Président Fati ayaki na mission. Isengeli Congolais nyonso ayeba yango. Soki omoni ngai mwana na chef de l'État ya kala Laurent Désiré Kabila naza ko soutenir président Fati parce que namoni ebele. Na province na biso kuna ya Katanga asali ebele. Atongeli biso babalabala koleka même na côté na ye. Abandi na ne pas na biso. Pona kolakisa ke aza pona ba Congolais nyonso. Soki abandaki na province na ye batu balinga baloba omoni aza tribal abandika ke pa na ye. Mais ake ko banda na Katanga. Place oyo ba paya oyo ba okipaki voir na biso basala kite ye ake asali. Ndenge naza ko ebisa bino awa naza na esengo. Naza kutu na ba photo na kangi place Fati président abongisi. Donc okoki kolongwa sakanya ti Lubumbashi na makolo. Yango nasengaki na ye lisusu abongisa le dekasa yo wana balabala wana ekomati. Ona soki ovandi olobina kende kotala papa Ibrahim na Lubumbashi omatika ka fula komi ekozala malamu mingi na yango nabandaki koloba biso toyeli mandate mission biso toyeli mission ya kolongola Kongo na libulu oyo ezalaki. Na mboka na biso Kongo tozalaki na armée mibale ya ba Rwandais na ya bana mboka. Bino bobandaki koyeba te. Chaque mois bapaya wana babandaki kokende na barao bank na batembe bazotinda mbongo na Rwanda. Basoda na biso bana ya mboka bazalaki koregrete tokosala nini bamisusu bazoya bazolelelanga na bingai na pouvoir te bapaya te baza awa soki na meki makasi mbala moko bakosilisanga ifo na bomba eza na ta oyo na kolo. Donc nasalelaki bango politique ya oyo kaka président Fati asalaki okumisa bango. Merci. Yango na lobi boy Fati aza ndeko na biso aza mwana mboka aza kinois parce que ozalo uti village ozalo uti wapi soko se retrouver na Kinshasa ozali kinois. Soki bafingi ba kinois bakofinga na yo muto uti na Manono uti este uti na Ngoro uti Mbujimayi bakofinga biso nyonso na yango na senyi na bino boy. Pona nini mopaya totikelaki ye 18 ans tobakiseli ye na 2 ans mais mwana ya mboka oyo toyebi papa na ye oza kotiela ye batebe eza malamu. Soki omoni ngai jeune lokola ngai na riske koloba makambo mineno naza koloba nazo riske mpona mboka na ngai. Bino moko oyebi mzee azalaki mutu ya tobengaka na Kiswahili moyo ya chuma mulonga tema makasi na yango nalobi na kotikala nsima te ifo na banda koyebisa bakongole bayeba verite na yango bato wana ntango bazwi mboka bakoti mboka na faso moko ya mabe tozalaki deja ba esclave na kati ya mboka na biso mena lokola Nzambe ayokelaka Kongo atindi Congolais mwana mboka ezala opposition ezala nini tokutana tozala ensemble soki eza na makambo tokosolola toza ba Congolais to soutenir o wana aza
mwana mboka mpona soki alongwe mopaya ye akosilisa bino okolobaka Ibrahim Kabila alobaka ya solo eza naza pour te naza nde susi na mboka naza komona badanger oyo biso tomonaki bino bomonaki yango te parce que biso nde tozalaki proche ya pouvoir biso nde tozalaki koyeba eloko nini eza koleka ke na yango nasengi bino bandeko na ngai otikela fati ta lokola toza na démocratie nakosenga na bino malgré tobandi campagne te bopesa ye lisusu chance. Opesa ye lisusu chance mpona akokisa mayele na ye tomona mayele na ye koma nini na susa oyo olobaki topesa o deuxième mandat topesi siko boye osali te mpona nini ase momala tokoloba bo bana baza ebele toluka mpe mwana mosusu kela biso parce que eloko moko bakongole boyeba koloba boye échangeaka président te baprésident ndenge bazalaka na un mot ya suka donc un mot à dire ya suka donc ndenge bazali wana avant président mosusu akota na pouvoir batunaka envie na ye mpe ok bazalaka wana bo mpona yo omoni mutu nini akoki kotya des autres te aza na eloko oyo ya koloba nde bamindele balandaka wana nafungoli bino eza politiki moko ya kati po bokomprendaka mpona bato baza kokende na parce que soki ke ezalaki Fati aza mayele te aza na diplomatie te mais akomi place oyo aza te oyeba yango parce que diplomatie na ye asololaki na population malamu asololi na baopoza na ye malamu nde omonaki akomi wana na yango tozala na bomoko nasengi na bino na bakartier nyonso bozali na bakingasani wapi toza na binemi yao baza na complot moko ya mabe basala coup d'état mpona bazwa congolais moko bakotia ye wana me akoumela te akosala kaka ta moke babomi na ye apres barwandais bazwi Parlementaire debout! Parlementaire debout! Parlementaire debout! Fatigue-toi! Fatigue-toi! Allez, fatigue-toi! nakanisi nalingaki naloba boye ntango bakozwa mboka nasukisela wana tokokota lisusu na bowumbu ya makasi parce que Rwanda toloba kutu barwande te Paul Kagame mutema na ye ezali malamu te soki azalaki papa moko ya malamu alingaki asalisa Afrika ezala ini mais aye kotia ba ene na kati soki lelo atake Congo akozwa eloko nini oza komona yango monaki balingaki bazwa biso bakolonize oyo naza koloba naza kozwa riske mingi esengeli bino bandeko na nga bakongolais bozala nango na mémoire na bino bokende nango na bakartier na bino bozala vigilant otala nani aye awa nani akoti awa oyo tomonaka ete signale yango nasuki wana naza na mingi ya koloba te tokosolola mokolo. Ok, merci beaucoup. Biso to sengi na muko ntombolo mwa mayo kanindele kila mukisi. Kwa biru. Récompense na biso. Oui, mwana papa Muse. Récompense na pesa ye Lubumbashi mobimba comme ministre intérieur. Ana famille bakete katanga bien. Ana ba famille bien. Atasumbulia na bango. Atekala na bango. Atasumbulia na bango. Merci beaucoup. Allez, Congo la personne c'est là. Nana Sengo, Yamakasi, Obama Kate, Mutuka Ekoya. Comment l'homme est qui lancement, il y a des travaux. Délégation et gouvernement, il y a Erdogan. Et délégation, au Bakina Kana Potitiki. Un membre du gouvernement, il y a Somo Condé,
Lobby lancement de travaux. Voilà. Il y a un bâtiment, il y a un ministère de la Finance. C'est bien. A construit un centre de financement. Voilà. Il y a un bango à la carte Congo. Peba construit ambassade. Voilà. Na bango awa. C'est quoi accord où on va signer 7 accords. Voilà. Accord il y a transport. C'est bien. Infrastructure. Voilà. Économie. C'est bien. Mais accord où on est aussi agitation panique. Panique. Naloba. Là-bas. Nabeta. Beta, c'est yake. Nanyata. Niakaya. OK. Nasakola. Sakola. Accord il y a défense. C'est bien. Défense. Voilà. Est-ce que le ministre de la Défense y a Tiki a déclaré jamais Ndunga C'est bien. à ça pour sécuriser l'école il y a Tiki. Gilbert Kabanda. C'est bien. On a eu Kabanda Gilbert. Va signer accord. Mais appui, il y a commandant suprême. C'est bien. Fatih Beton champion. Voilà. À ça là deux voyages. Natiki. Voilà. À solliciter armée Natiki. C'est bien. Accompagnement. Voilà. L'armée congolaise. La neutralisation. Voilà. Tous les poches noirs négatifs. Face. Le militaire, l'histoire, il y a un Turquie. C'est bien. La 4e Afrique. Voilà. La 45e guerre mondiale. C'est bien. Histoire de Bango. Voilà. Le militaire, il y a Mindele. C'est bien. Il y a Erdogan. Tout ça. Pas qu'on prier armée congolaise. Face. Lobby dans une source à partir de Rwanda. Par le but, plusieurs généraux rwandais. Voilà. Accusé Paul Kagame. Azo déstabiliser RDC. C'est bien. Azo déstabiliser région ya Kala. C'est bien. Coup d'état raté. Voilà. C'est quoi qu'il y a eu en Rwanda. Voilà. Donc moi déjà, échangé. Pas de pas Kaba, mon appel. Coup d'état titan Rwanda. Voilà. C'est quoi ils sont paix. Bango insécurité grandissante. Kagame panique générale. C'est bien. Kagame béni librement. Voilà. Voici un grand policier génie. Amemi Kagame na politique ya grand Mukish. C'est bien. Akinaye malebe tuko kwendi. Très bien. Patience. Et ça dit très publicité. C'est bien. Et ça dit principe. Voilà. Silence et parti. Et puis c'est élévation. Voilà. Et puis c'est force. Très bien. Mokonzi Mboka à mettre fin. Les militaires congolais. C'est bien. Oh, besoin qui formation. Voilà. Na Afghanistan. C'est bien. Par les Américains. Voilà. Comme qui déjà. Déploiement na Ben. Voilà. Na Itu. C'est bien. Nord Kivu. Voilà. Azou aéroport de Bogo. 18 ans aérienne Yakana Mekazemberembe. À partir de RDC. Azou tous les points stratégiques. C'est bien. Comment on a militaire wana. Ilongi na bango eza mona te. C'est bien. Na minu. Na matoi. Voilà. Eza na kati ya Kaguru. Voilà. Azou moko lobi na lingala. Toye awa pona ko sécuriser école. Très bien. Na biso parce que trop c'est trop. Contrôlé. Alors la première phase de Berti Masolo. Mais deuxième phase de combat de Rolobaté. Voilà. De combien de événements. C'est que Yokabo. À l'époque, il y a Ban Ki-moon. Voilà. Ban Ki-moon. Très bien. Azalaka CG Oni coréen. Voilà. Il y a un complicité dans le conflit Annan. Voilà. Oui, à Koufa, il y a Ghana. Bakata Congo. Voilà. Mais Kolo Zabalobi alobi ata eteni ya Congo ekokende jamais epai banguna sikoyo lelo ezali mardi tozoyamba lelo secrétaire général ya ONU Antonio Guterres azwa lelo Antonio Guterres azwa mpona 9e 9 ans ya accord cadre da Addis Abeba oyo basinaki région ya Grand Lac na Union africaine le 24 février 2013 accord Soukanambe Kazembelembe asinaka na kombo ya Ito sikoyo monsieur Antonio Guterres akokita na Goma bunya na Ito mercredi soir aza na kati ya Kinshasa jeudi ezali 10e sommet ya accord d'Addis Abeba. Le 11 signataire très attendu na kati ya Kinshasa. Batangi le Rwandais Paul Kagame. Batangi Yoweri Kaguta Museveni, président ya Uganda. Batangi Laurent Chakwera, président ya Mozambique. Batangi Hassan Silou, président ya Tanzanie. À l'époque, John Magufuli
Chakwera, Hassan Yarosala Awa, Batangi Archange Totera, Saint-Africain, Batangi Evaris Ndaye Chimie, Burundais, na Cyril Ramaphosa, Awa. Kagame, c'est fini pour lui. Yoka Fati, évaluation et application. Encore Wana et Salamaki n'a pas fait Tcheni, Wamulumba. Le 24 février. Voilà. Ah voilà, Gatia, Congo. Non, le 13, hein? Le 13 février. Le 13 février. 2013. Voilà. Le locomi 10 ans. Tu comprends pas? Tu imaginer. Tout ce qu'on analyse. Papa y a Fati. Tu es bien très bien. Papa Etienne, Wamoulou, Wamulumba. Asali encore. Asali en vie. Voilà. Makas, opposant historique à l'époque. Voilà. Mais à Koufi, encore Rwanda, Kabila à mettre monté africain. Voilà. Avant de là, encore. Mais un bon Dieu de Nazareth. Voilà. Encore échappé par mon autre tour. Et il y a quelqu'un et pas il y a fait délimité. Moi, il y a un Azali Ko. En tout cas, acclamé pour la Etienne Wamoulumba. Encore, il n'y a pas, il y a parti. C'est comme application. Voilà. Retirer nos milices dans l'Est-RDC. Voilà. Renforcer l'armée congolaise. Pour remettre fin avec une planification militaire étrangère. Appuyer l'armée congolaise. Jules Alingete, inspecteur Terry. Voilà. Sylvia Kekele. Ali Toumouye. Voilà. Atomelaki ministre de portefeuille. Adel Kaïnga. Voilà. 7 mandataires. 5 mandataires. Oh, bah, détourner Bongo dans le poteau. Nalingara Baïbi. Parce que Adel Kaïnga, Azali membre de l'AFTC. Voilà. Oui, quand même, il y a un peu. Bah, quand chambre, pour la souhaiter, mission Fati, pour la souhaiter, action. Il y a mon compte, il y a mon compte. Lobby, il y a mon compte, il y a Azui requête d'ailleurs, à quête de poser un bon ministère de la justice. Et pas maman Rose Moutombo, qu'est-ce que c'est? Arrestation. DG, il y a Sne, Kalami Diawati. Tous les frontières, elles ont fermé dans DG. Ma tête Pogno Augustin, ancien premier ministre. Samedi, Alika qui a gagné le Bumbashi. Basali umukamata mukwata balobi mutu akobimate balobaki pas d'entrée pas de sortie azali awa Kanambe azo joué même rôle na pigeon ya fermé le 24 février 24 avril 2011 na data ya fermé on le fera wana siko yukabo pesa ko betama adjoint ya makanika Michel Rukunda Makanika, oh Babomiye, l'armée congolaise. Comme on a eu Kanika Rasta, adjoint Makanika, membre M23, Banya Rwanda, oh bah éliminé. Lobby mercredi, audience, procès, il y a double assassinat, il y a 2 experts, Florida Chebea et Fidel Bazana. Est-ce que Hippolyte Kanambe a causé à la barre? Point d'interrogation. Voilà. Lobby mercredi, dans autre militaire, il y a Tolo. Deuxième information, Kanambe porté disparu. Nazoé, porté disparu. Les Américains battent Kanambe dans la liste noire. Vendait clandestin avec Moïse Katumbi. Voilà. Iranium, il y a eu des chicolos. Mais M. Katumbi bientôt aux arrêts. Na français, na linga la kangaye, c'est na bolo de maka, na maka. Azalaka ancien gouverneur, Yagre Katanga, 2015-2017. C'est lui, pour Abimisi Iranium. Collabore politique et technique, vendait clandestin, il y a Iranium. Dans les pays Asie, Europe, na Amérique. C'est hier fois, Ukraine, Russie. Président Vladimir Zelensky, président de l'Ukraine, à Solon Naton Balde, le président français, toujours ici, à l'Inga Félissa, guerre, dans toute une guerre mondiale.
Lobby Boris Johnson, ancien premier ministre de la Grande-Bretagne. À lobby, tout tiré conséquence de 1945, ils ont quitté la Deuxième Guerre mondiale. Yango Lingi et Salama. En cause de Yango, ma matière première, au Wouti na Congo, le président na 40e conseil des ministres, au Salama qui vendredi. Non, c'est que la présidente Kennedy à Loba. Au Salama qui vendredi. Ne, mais c'est Dan Ketler. Dan Ketler, c'est un juif. Abana correspondait Bisso, Pétrole le lac Albert, na Ouganda, RDC. Mais na parti à Congo. Si on est le président, si on a récupéré des blocs pétroliers, il y a 2 milliards de dollars américains. Mine lac Albert, ils ont la capacité, il y a 3 milliards de barils pétroliers. Ils ont la carte. 50 000 barils de pétrole exportés dans Dan Ketler. L'entreprise, la société Dan Ketler, déjà confisquée pour que l'État congolais acclamé pour chef de l'État. Moussoutou accueilli à Bungitela. Oh, Baroyate, MBC. 300 MBC, il y a un ticket. On a 4 Congo. Les Américains, Namaluku. Les gens vont s'en là-bas. Kaliki. Place Barotia, Pepsi Cola. Mirinda. Everves. Mirinda. Everves. Bah, écarter les Indiens, Libanais, Chinois. On passe à Bissau maladie. Nabaji à plastique. Autre rebelle. Chers collègues, Ndeko. Bon, Liga Fati. Bon, sécuriser Fati. Bon, soutenir Fati. Prier Yamakas. Tongo midi, pourquoi? Le président Congo va couper pour la matière, pour la ressource divine Yanzamé, la carte du Congo. Mais tout on va sur résistance divine. Du roi Moussika la Fati. Abou! Du roi Ezaki. Yo mission les donations, Monseigneur. Azuitip, mais silence radio. Nabando qui a Congo. Nayabisi les opposants Bombay, Alliance Bombay. Les opposants peuvent fabriquer. Finish. C'est fini. Aboupia. Fati Azana Mandati. Azana mission. Na Congo, na Afrique. La paix, sécurité et le développement. Pour le histoire, il y a Fati. Pour les historiens. Pour la dimension. Il y a capacité, il y a spiritualité. Pour les frères autochtones, moi, il y a Moka. Changement exact ça la Awa, calamité. Pour que nous construisons ça. Demi rapport épimi. François Béa François. Azala qui soupçonné. Azala voyage Moko na Zimbabwe. Et pas le président Emerson Mnangagwa, président de Zimbabwe. Akendaki na Zimbabwe, selon ma question autosuite. Akutanaki na John Numbi, nakati ya Harare, capitale ya Zimbabwe. Parce que là, nini, lobby plus de dizaines d'arrestations. Pour Batanguilo, plusieurs personnes. Au cadre, il y a un cadre républicain. Un membre du gouvernement, FARDC, quelques éléments, au Bakangi, civil congolais et plusieurs étrangers. Au Bakangi déjà. Quand la militaire, on va publier dans ma radio tout le monde. Mais nous allons passer ma casse dans le Lobango. On a le Lobango. Nakati ya mboka toana ba radio te. Toana ba chaîne te. Complicité que dit. On fait cette partie. Ba kolonga partie. Mais top Congo. C'est ça le sapeur. Côté ça na ndako ya partie. Mais impolitesse. Au capteur le Bakate. Très bien. RFI Kolobate. Voilà. Autre chef Kolobate.
armée congolaise a récupéré l'aéroport de Congo. 18 ans, il y a rien. Il y a Kanambi. Occupation de Rwandais. Il y a Kobimisa minerai à Congo. Et qui est dans la carte de Rwanda. Mais tu as OK radio et l'hôpital. Même en mongolisation cardinale. Mais en bon l'hôpital. En bon l'hôpital. Pas minerai Congo. Et qui est dans Rwanda. En bon cardinal, pas un exemplaire. Il faut aller au Baka. Merci de me mettre depuis Pati, depuis Mboka, de soutenir CG Augustin Kabouya. À Corriveau, nous surtout. Donc, Misala, Pedro Tomboma, à tous les présidents parlementaires debout. Union fait la France, Union nationale, Bolingo, Dolinga Mboka, Pati, merci de Marc qui nous dit adopta. Merci beaucoup. UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. Toyebisi bango boye. Tokotika pouvoir oyo. Timoko excuse masako salini. Timoko excuse masako salini. Fati a déjoué carte de balkanisation. Yo va na ndako boyebitaki. Yo boyebitaki non. Mboka banga kabolango. Dans 3 jours mboka banga kabolango. Mais on doit déjouer carte sur notre parti. Non bêtement solo. Et pourquoi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a journé voyage à l'élo. Il fallait aller à quoi souter, à Londres, à New York. Il fallait qu'il aille à l'élo. Mais à journée voyage, l'élo a voyagé souter, à New York. Pourquoi à New York? Il de paix, c'est vivant. Vivant. Pas de paix. Maintenant. Ok. C'est la politique. Voilà. Batouana, vous avez la complicité contre RDC. C'était planning mis sur la table à Belgique. Le pays doit être balkanisé. Mais là, on est Benjamin. Ah, moi, mon ballon, pas tu paies. Béton. À quel prochain pays? Président Miyake, Azali président la Bino solo. Il faut éviter Sabino, le chef de l'État le 1er février, à reconnaître le Parlement la lumière. C'est bien. Alors, le Parlement, on a. Alors, il va garder fou. Alors, je poursuis pour les parlementaires à la île. Je poursuis la famille sous mon lot. Chef de l'État. On a écouté le chef de l'État dans une fonction. Les premières fois que nous avons dans une fonction. C'est la première fois qu'on a côté de la palais présidentielle. Contrôlé. Tu voulais 4 quoi? Président Labiba Mataba Kita. 2023. Voilà. On gagne l'élection. Après le chef de l'État. Le président nous a présenté Augustin Kabouya. Très bien. Président Telemi Awa, Kabouya Telemi Awa, monsieur Telemi Nassim. J'ai eu la parole, j'ai posé la président Moutouna. Le président m'a parlé à Isra Guénon, le bas vérité. Le président vérité. Alors, il m'a dit, on Michel à lobby. Et puis, tu m'as bondi dans le boca. Et ça y est, pour bénéficier en désordre. Moutaba, il s'habille, non? On va combattre la lutte. Tout ça. Présenté Bisson Augustin Kabouya. Alors, il m'a dit qu'il y a eu un parti. Et puis, il y a eu c'est clair. Parce que Misala n'a eu de baisse. Par combattre, il y a ministère partout. Par Tikala. Par Kende. Tout pour ça, il y a un parti.